la série continue. Tout ça toujours à Katia Londres, comme nous avons tout à l'heure, la série continue. Tout ça, depuis moi, c'est Azali membre de Boudoudia en Congo. Tout ça, tout le monde mis alors, tout ça, rapidement, maman, on s'est présenté devant la caméra, s'il vous plaît. Ngai nazali moko ya makesa na kati ya Boudoudia Congo, nazali moko ya bayaya na kati ya lingomba Boudoudia Congo. Olobi makesa la. Makesa. Makesa. Elatini. Makesa ezali lokola mondimi nde bato musu abengaka naza mondimi. Nga biso siko to benga lokola naza kesa. Kesa. Maman, eloko ni esalaki yo tomona mingi awa na lingomba oyo ndenge bakini to adi ba miso ezalaka mingi tomona ba mama ba mambundu ba malukau ba tsukula mais là tout le monde moi si ya jeune bonne quoi yo on y peut que se joindre awa na bolingo nyonso facilement alors et là on est pour ça que ya mutu même que yo bien yo moko ya na yo no ndenge na yo moko bon nayokaki mate yango po ndenge bato mosusu balobelaka Boudoudia Congo eza mpona bamama mibimba eza mpona bakoko mibimba eza nango bongo te omoni eloko nyonso fe kopusa na pembeni mpo oyeba mpe oyoka kolingaka te kaka na mosika ndenge ozoyokelaka na mosika otikalaka kuna likambo nyonso fe kopusa na pembeni mpo oyeba grandeur nango mpe oyeba mpe elengi nango nga nayaki na Boudoudia Congo nazalaki mpe bakote mosusu ezalaki nango mpe bien mais lelo mpe nayoki mpe ya Boudoudia Congo na se sentir mpe mo à l'aise en plus mpe namoniki makambo oloba eza na nzela eza mpe bien yango mpe nayaki korejoindre bango. Est-ce que avant là, on y va quand mon cambier, Boussia Boudianko, représentant légal, oyo, Bobenga so kombonini, oyo toyebi na komboya, né moi dans scène, oyo va quand na Kinshasa vraiment na yebaki yete na yeko yebele ana poto. Ana poto. Mais na bane ko yoka nanga me ko pusa na pembe na ndete me na yeko yebele fa malamu ana poto. Omo na kenenge. Azana yebi lokola mutu nyonso ndenge azali mais moins différence ezali po maloba na ye azoko loba soki olandi yango vraiment eza malamu mingi en plus azoloba ba vérité mosusu oyo biso ba oto yebaki pete oto komi pe ko sala ngo pe omoni pe eza malamu omona oyo aloba oyo sala pe mona pe malamu est-ce que bangela kete na ndenge aloba kana pona ba mona misusu po aloba ba vérité ya solo bon, ouais, nous avons raison. Pour bangler la façon d'être pour bangler peut-être, mais pour le climat. Il va séparer la vérité, parce qu'Afrique est la vérité. Ozani na raison pour makambo ezaka bongo mutu soka zolo ba ya solo bazonga lokola ba fina yango omoni eza lokola moto ba vandela ka yango te moto soko vandele yango suka ekopela yo place vandele yango okolinga otelema eza lokola makambo ni mwana se mazolo ba eza tellement zolo ba vérité nde bato bazomona vérité na ye azokoloba suki batiki ye bongo ekoti na tema ya batu nyonso bakolinga balamuka ba révolter na problème oye azokolobela po azoloba makambo eza na nzela omoni mutu nyonso atelemela kaka eloko oyo omoni oyo azoloba eza eloko moko eza vraiment ya mokiete omoni bato bazoloba na bango makambo mosusu mais tellement bamona ngo baosakana yango omoni baotika ye bazolandela ye parce que makambo ye azoloba eza eloko moko eza vraiment nakata muzino po azolakisa biso ndenge tokoki kotambola na bobiso ndenge oyo biso tobosanaki yango ye azolakisa biso lisusu ozomona yango nde sikoyo bazotelemela ye po atika kolobela oyo wana makambo oyo ye azolobela ebunga kaka bongo sikoyo ye azokolamusa biso susu na ndenge mfumukimbango ayaki biso baoyo tokomi koyeba mfumukimbango malamu à travers ya ni mwana nsemi peut-être soki mpe ye mpe azalaki te tongaki toyeba ngo mpe te elingaki elimwa kaka bongo yango ozomona ko chaye pandi likolo po bafina ye de façon que makambo ngo esila on a tenu bon pamba te parce que 5 ans passés mais mon la katia parlement alors makambo ngo en tout cas tina kola na mona mtalo babo ta parlement surtout le régime tous ala kana azo le paix mon konja sécurité moko azo pointer musafi boye abi yo nabi en tout cas papa biso to bungisier akei mais tu les dois aller toujours batola coup de paix baluma na kamwaka na mituna donc comment ça s'appelle la mingi alors tous on continue
rapport ni ezalaka kimbangisme na Boudidian Congo baza na connivence vraiment namona fumu kimbanga lobamaka na kati ya Boudidian Congo c'est comment ezala Boudidian Congo ezala na kati ya kimbangisi to bien kimbangisa na buta ibite koto na comprendre na obete na ibi mate bon Boudidian Congo eza na kati ya kimbangisi te kimbangisi peza na kati ya Boudidian Congo te mais biso nous le quoi tozolo belaka kombo moko ya fumu kimbangu na yebi ke à la longue biso nous toya ko sangana na biso ka to kuma eloko moko lokola tozolo belaka kombo ya fumu kimbangu Boudidian Congo ezolo bela fumu kimbangu en plus tozolo bela ba mama Vita Kimpa tozolo bela ba ancestor na biso nyonso oya kala tandis que batu ya kimbangisi c'est un mususu mona ba mama Vita Kimpa ba ancestor oya kala bazolo bela bango vraiment mais biso siko eloko différence c'est ça parce que nyonso wana tozoye babango ndenge mbanza Kongo ebandaki ndenge na mbanza ko baba ne ko tambola biso siko o wana nyonso ya onde tozolobela ba livre nango ezalaka ba livre nango ezali ndenge na lobaki ne bandeli bato mosusu bayoka ka bunda ko na musika baya bamona biso tozala na ba livre te ye moko mfumu kimbango alobaki tokomona longi so na lobi longi peut-être c'est trop dire tomona mutu akokomela biso livre na biso banoir akokuko ya nde akoya nde tomoni ni mwana semi akomeli biso makongo ezali toza na makongo na biso toza pe na ba livre ya mike avant to kene pe na makongo semeto tanga kana ba livre ya mike po ya mike ko tozo so tozo ko tanga te comment to ke na makongo ya mne na Tottenham na mona on shop belé na mona on shop mwaga kaso de kwanta ke na belé ba livre ngwana na mona on shop wana toka vraiment na sepeli po ilobelo zo lobela ba mingi ya basi ya mula la yo oui, bah, langage n'est pas milelo. En tout cas, vraiment, nous sommes tout leki. Nous sommes mikolo là yo, qui moi si ici là. Qui bon nous amener vraiment, biso qui bon tout monde de la biso ici là. Nous y toujours, nous y comment on va combat pamba. Alors on s'est là, vraiment nous on le bien sur ntanga joindre à par précision et plus en place précision y ba nini kwa atteindre à comment on va faire kutana nani. Au rôle bango atuba yeba. Oh, parce que nous, nous avons place